ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission to bondela ilongo mbote na biso. To kutani lisusu ko na lelo elongo na équipe mobile ya Losambo le toleki liboso na biso. Nzambalola apambola isika bozali bino nyonso bandeko internet bolandaka biso. Mama Chantal ya ona papa Osé famille Dikese Mobile basangani na France Nzambe atela bino. Omoni biso nde toza na kati ya studio akasiko circuit moko esali mpona sente ebebi suka na studio awa londe pourquoi toyaki déjà moyen tolongolango eza te tokosengaka Nzambe asunga yo po instrument tosala mosala yango ezalaki na pane bongi eye kobeba lisusu awa tozokoba kaka lisusu na bamateya na biso si la délivrance ezali kabo okolo apesi biso topamboli Nzambe na baretour na bino na kobenga na maloba oyo bozolobela biso. Papa Fosca merci na reproche na yo Nzambe apambola yo. Lelo tozotanga na Actes des Apôtres chapitre nango 28 tozobanda na verset 1er tozokita. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul a ramassé un tas de broussailles et l'a mis au feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres: assurément, cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il n'y arriva aucun mal, ils y changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Bien-aimé, isolo oyo tozoloba na tina na délivrance tozobenga yango changement d'avis, c'est-à-dire tozoloba liso ya apôtre Paul. Tomona ndenge Nzambe adelivraki apôtre Paul na kufa oyo bato bazelaki ya kufa. Apôtre Paul, en réalité son nom était Saul. Saul oyo azalaki persécuté ya église. Ntango akutani na nkolo apesi ye mission. Et apôtre Paul azokende koteya bakangi ye lokola prisonnier. Ntango bakangi ye bakotisi ye na kati na masuwa bazokende na bango na moko bakokotisa ye prisonnier. Moko ezalaki etabli mpo yakende kosala prison. Bazokende na nzela masuwa mupepe beti makasi va makasi ya erekilo epanzi masuwa bazindi na mai baye kozala sauve baye kobima na île oyo ta babimi na île oyo baye korekonaître ke île yango ezalaki île de Malte. Bakomi wana bakuti bapeuple barbare bazalaki wana elokola bazalaki na saison ya mvula ebetaki malili ezalaki makasi. Bandeko wana peuple barbare wana bayambi bango mena mutema moko te, bayambi bango na lolenge kaka bato me mitema na bango elinganaki te, bavandi autour du feu. Alléluia, Nzambe azwa lokumu
parce que autour du fait même makambo ebele autour du fait des apôtres Pierre awanganaki Yesu liboso mwasi autour du fait bango bavandi autour du fait bavandi na moto bazoyotela po mwa malili ezalaki na bango elongwa eloko reanimaka bomo ya mutu ande molimo mosantu tant mutu aza mwa malili na nzoto ne azokokosambela te azokosate molimo mosantu ntango ekotaka epesaka mutu mwa makasi alors toma mpola monike moto ebandi osila biso tutokangami na malili nakende naluka mwa moto to nakende nasambela nzambe atinda ata mwa molimo mosantu mpe bisosu mwa makasi kokende mpola kei mpo azwazwi babruiseye nyonso wana bakonyo etikalaka mike wana lokoti bamatiti wana ebele ye mpe ayebaki teke nyoka aza na kati bien-aime na nzela kaka ya losambo nde toyebaka te nyoka azalaka na kati likambo nyoko ebandi mpe lelo te mwa mobali ya bato azosangisa makambo mpo peuple nyonso bazalaki wana base retrouve azosala yango mpo na intere ya ye mo te me mpo na intere commune mais mpo na intere commune nzoka sata mpe aye adétruit kaka moto yalukaka délivrance ya famille moko babika ake amemi yango ntango akomi atie boye ye ayebi te kamemi nyoka atie boye kotia atie na molunge wana ya moto olie nyoka akende so ata motu mosusu mpo bazalaki emele ntikantika ya moto yango me nyoka ke kaka atelemeli mpo na loboko ntango nyoka atelemeli mpo na loboko bato bazalaki wana olie basecourir moko na bango oyo azwi problème te bango nde babandi koloba certainement motu aza meurtrier certainement motu aza ndoki certainement motu aza moyibi certainement motu aza ndumba certainement motu oyo ye vine eza ya mabe mpe me voilà bakombo bapesa biso parce qu'il y a eu un problème ekomeli yo babosani bolamu moko yo osali to eloko moko olinga osala mpo na bango bien aimé la famille bazala na 2 leaders te comme l'église bazala na 4 leaders te na groupe bazala ba leader ebele te leader azalaka moko et na kati ya baprisonnier wana leader na bango jene ezalaki nde Paul parce que ye nde moto azwaki charge mais olie bato oyo bazalaki na ye bazalaki enchaîné bakotela ta ye te basangani na bato bazalaki ya barbare babino certainement c'est-il tozo bika na liwa mais ye lisusu aye nyoka akangama na ye bien me yoka na bisao nyoka azalaka konguluma te nyoka azalaka nde na makolo mais mokolo akotaka na Eden po aya kodétruire Eve nzambe apesa bénédiction nyoka akoma konguluma etango nyoka akoma konguluma nzambe alobaka ke mwasi akobota mwana mobali mwana ande akonyata nyoka ye nde akokanga nyoka alors le serpent okoka ntango yesu aye alobi Paul azoloba pardon Jean-Baptiste azoba boye race de vipère qui vous a pris à fuir la colère à venir bien aimé nyoka aza mabe nyoka aza nyamwa ayaka kobebisa bato yango moni na désert ntango nyoka swaki bato il fallait que Moïse asala nyoka motako c'est-à-dire mutu nyonso baswaki ye na nyoka ntango akotala nyoka motako vie na ye changé et Bible elobi na biso comme Moïse éleva le serpent de Dieu dans le désert il faut aussi que le fils de l'homme soit élevé c'est-à-dire likolo na nyoka eza na kombo moko mais bato babosolaki ke likolo na nyoka ezali na kombo babwakeli Paul mauvais sort bafamille na biso makambo ebele ekoma koya bato babwakeli yango mauvais sort boyeba teke toa na Yesu ndeko bato babosolaki Paul aza ya Yesu balobi muto aobika te nana ntanga na internat toyebi valeur ya nyoka na internat nyoka soki aswi mutu ndeko vene etambolaka na nzoto mais Paul azala na nyoka na loboko Paul azala na nyoka na loboko bato nyonso bazotale na ndenge mabe baolobaki akufi yebe ndenge oza na nyoka ekangi na loboko nyoka ekangi famille na bino na loboko nyoka famille na bino c'est quoi makambo omona ezosimba te maladi ezosila te bapasi ezosila te na famille boyokana eza te nyoka ekangi
bato baza nzinga na bino nga nayebisaka bato l'église epelesa bato nyonso mutu aliboso adetruisaka mutu azaka mutu aza pembeni te mutu amusika ayoka nde na sango bato ka bazalaki na Paul bango bato aliboso bayaki badetruire via Paul bien aimé bakokoloba bakosangana ndenge baza wana bakotisi makambo na bavi na bango baloba mpo na famille to mpo na yo me yebake yo osala mutu moko waleki nyoka na makasi Paul ntango nyoka esimbi ye Paul ntango nyoka esimbi ye Paul asakelo te agangaki te problème église lelo ntango problème ezoya bato baoganga poine le fait ya koganga elakisandaki mutu aza na confiance ya yesu te le fait ya koganga elakisandaki obanga oya pere obangani po problème ekweli yo obangani po situation ezokende mukemike na kwamperi mwasi wana ntango azotangaka makila balobi situation na ye pa ezokende ka kozampire me namona mwasi na ganga te pa parce que namoni mwasi na ganga te me ntango ayoki sango ya yesu alobi voilà nakeba place ebele makambo esimbaki te me place na kosimba ezali yango na porte Paul ntango problème eyeli ye ifalaki aganga mais agangi te alobi non Christ en moi c'est l'espérance de la gloire yango na oyebisa famille mo bato baolanda biso lelo Christ na kati na bino eza espérance ya gloire bobangani bozobota te bobangani mukande ezoya te awa bobangani pasi 53 mois ya salaire baofuta te wana eza nyoka te etelemeli oyebi ntango nyoka telemela mutu ayembaka mwana mabe aye penza lokono master oyo o master bundaka te o master kimikomba o mondo ozolenga obanga po nyoka sioti depuis et puis égorgé il est qu'un voleur mais toi osana ol a likola miyibi nyonso nayebisaki bato moko vous savez pourquoi likolo ya croix ya Jésus bakoma celui-ci aza chef toi aza maître toi aza seigneur ya bayuda obi pourquoi bakoma on a 3 là pourquoi bakoma à 3 là parce que bakoma ki yango na latin bakomi on a grec bakomi na hébreu parce que na monde 3 langues wana domina makasi bien aimé na latin eza monde intellectuel wana eza monde ya blague te na bato ya mayele nyonso pape Jésus-Christ est le roi des rois bato nyonso bazala mayele ya bakoma mais bahistoire na bango epetama lokola histoire ya Yesu te na monde latin Yesu nde aza le roi des rois na monde ya bato intellectuel na monde ya bascience Yesu nde aza le roi des rois maître na bango bien-aimé na kati ya bagrec les Grecs étaient le monde politico-administratif. Na kati ya bato bayeba ko diriger. Oh my God. Na kati pasteur bato ba ko diriger mboka ba ko diriger nini? Muta ko diriger ko le kaye so sate. Yango ba benga ye le roi. Lui, il est un roi au singulier. Mais il y a beaucoup de rois qui sont au pluriel. Lui, il est le roi de tous ces rois-là qui sont au pluriel. Et bah comment kiango na hébreu pourquoi? Parce que hébreu est un monde ecclésiastique. Na quatre la monde ecclésiastique. Na ba yuda, na ba tutu, na ba tosoloka, na ba nani. Yesu ne le roi. Yango na oyebi sa famille moko, na oyebi sa mutu moko. Soko zaka na Yesu. Nyoka ta kangami yo. Akokweya. Bona sala kelote. Aningisika muliboko. C'est mutu ma koningisa liboko. Ça veut dire l'épreuve ya foi. Paul Azaki na foi. Il avait la foi. Sa foi était ferme. Inébranlable parce qu'il avait Jésus. Bien aimé, même ça a une télévision. Les ans d'état. Les avons la maman chanta va pas oser. Sauf qu'on peut s'amuser sous moi. Pour tout terre à matin, moi, mille tout ça, la pointe d'oiseau, pour ça, bien aimé. Aningisi kakaboye. Nyoka koi. Si quand on nyoka koi, bah tu bazo si à l'issue nyoka te passer na je. Bah c'est ce que mon Paul ndenya okufa. Oh mokili mabe poani ozolinga nga na kufa poani ozolinga ka kotiela nga poison poani na maladi nango olinga nga na kufa poani olinga famille na biso ebeba poani olingi famille na biso ke liboso te voilà likambo tomemelo lelo yango omoni biso quand olingi tobanda émission boye courre ye mabe sente ebele
Tiens la foi. Sache-le que Dieu est avec toi. Ton mémelo Jésus Christ. Puisque toi ne l'as pas sauté. N'est-ce Pierre à l'obaki. Je n'ai ni or ni argent. Puisque toi mis ça. Mais ce que nous avons, c'est au nom de Jésus. Que ta famille soit délivrée. On a eu bisao. Au samedi longo na biso. Bondele longo na biso. Nous avons besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Toutes choses passeront. Toutes choses passeront. Mais il y a des gens qui sont sa parole ne passera pas. Tous en apôtres, tout bon de l'honneur. Est-ce que vous avez pris place de ça? Tout bon de la table. Tandé Moukili, et Zozela, et Sekabino. Tandé Moukili, et Zozela, et Tcholabino. Tandé Moukili, et Zolinga, Bino Beba, Bino Kane Bisayo, Banguna Yapon. Bazeli minute ebele, bazeli minute ebele. N'habite Jay na ba combien de minutes bazela ki. N'habite maman Chantal ba poser na ba combien de minutes bazela ki. Ya force kadikese na ba combien de minutes bazela ki. Mais bazeli ba mon échec à Paul. Bazeli ba mon dépôt la kokoya. Ne fulufule ko bimaye. Ne ba tu bazi ba mon na yo. Ba tu bazozi ba mon na yo koya. Bazi ba mon na vie na yo beba. Bazi la makamune bongate. Mais na ye biso ba cause la mingi au nom puissant de Jésus-Christ. Ba kota la okabol. Mbala moko ba changer la vie. Pasteur ba changer. Babi certainement oyo Anzambe. Ah, babosana que 1 Jean 4:4 le dit, petits enfants vous êtes de Dieu. Et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Yamona oyebisa yo. Il y a quelqu'un qui est plus fort et plus puissant. Tous au bon de là. La batunio so baliga famille na bilobeba. Le no va changer langage. Va changer langage. Bangote mutu basala famille na bino. Bangote mutu basala o. Na solo bano mutu za malade. Mutu sala onza. Na solo bana mutu zobela. Mutu sala onza. Nzambe ndi aza capable ya ko changer. Na so succès li solo amuke. To te yango mikolo soya. Abraham na Sarah. Sarah 90 ans. Abraham a na 100 ans. Mais ba obotate. Jay. Abraham moni batu misato. Ake ko adorer ba. Na adoration na ye, apesi offrande à sa lignos. Oui, bah tu belle, bah aujourd'hui, bah apesi sa offrande na place à ma banga. On apesi offrande à ma belle ko bota lobby. Bien mettons ba commis Abraham, azo pesi sa offrande sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Il a donné ndenge mutemane c'est pour la kapesi Nzambe. Suite Abraham, ozongo na émission to sala mosima. Siko to kota na losambo to bondela. Bona ba famille de konangai yeba keza bato ebele bazolinga soni na bino bazolinga bino bo bebisama bazolinga bino bo kende liboso te basala Nzambe to pambola Nzambe pona liboto bayoki biso na kombo na stobono Nzambe lola to pambola Nzambe po za mokonzi na nyoso yondo za papa na katla biso yondo za nkolo Yesu ya poto pambola Nzambe na bongo ya poto meto Nzambe to pambola Yesu Masia tala maloba o che biso na Nzambe merci pour la victoire et la libération. Yaoutika pour nous, to pambola parce que papa to leto la mana yo papa to kumisi yo papa sikalo ke mo masanjo ezo na yo Yahweh le kunyonso ezo na yo kolo boyo zanza leto la mana Yesu Masia neto bonde liboy Yesu elonga nangai kumama haleluya Yahweh kumama Yesu elonga nangai haleluya Yahweh donde papa na bana haleluya Yahweh donde nela ya lona haleluya Yahweh donde papa mala haleluya Yahweh tatina delinga yo haleluya Tozobonde la sikoyo bato nyonso balobaka mabe mpona bafamille na biso bato nyonso basala bonde na biso longo ndeko bato nyonso batalaka mabe na biso benge na biso mpo baloba tozotika bango epa Nzambe tozoba changement erekoki ya changement maloba bo bakanisa biso tokokufa biso tokobonga te bamona ndenge tokobonga maloba echange na kati na bango na kombo na
sur les forteresses. Parce que tu nous as donné Jésus, cette force, nous bien-aimé, nombre 23 dans la biso de bassin d'Anzam. Balaam na Balaki basali association pour bakende ba moni Israël. Mais nanzela mpunda loba. Tamba komi po ba loba mabe, maloba na bango échanger ka bénédiction. Liboto nzamba pesi biso ba yoka biso. Biso tozo le pas nzamba. Maloba nyos, buiki nyos, hotel nyos. Bacha pona bango e koma bolamu pona bango libango bacha pona bango e koma bolamu pona bango e bongo na bolamu nzambe na biso babengi ye il est celui qui appelle en existence les choses qui n'existaient pas tozo bapona ABC bato bacha bakal e bongo na malamu to bonne nzambe na koma Yesu Masia ono bata so mabe nzambe tout ba ba pona Neto bondela kiboye totiki malobe pa ya révérend Dieu asakola maloba kitoko pona libota oyo balandi biso na losambo nzamba grâce nzamba milimo yawe na bondeli libota oyo elandaki biso pamba te mosantu yawe bazala béni au nom de Jésus makambo nyonso etelemelaki moko na moko éternel Dieu oza nzamba solution mpe sa solution na kombo ya Yesu maloba nyonso ya mabe koluka koprononce likolo ya libota na yo nzambe yawe maloba wana ezala nul et sans effet au nom de Jésus makomé lobi ils nous feront la guerre mais ils nous verront pas yawe la pierre de tout genou et fléchira devant kombo na yo c'est que maloba pesa kombo mais liboso kombo na yo nyonso efukamaka na fukamisi nyonso ekoluka kodomine likolo ya peuple na yo au nom de Jésus yawe bazala béni na ntongo na midi na pokwa na kombo ya Yesu yawe bofungame fungisa bango au nom de Jésus de Tolobi. Amen. Amen. Totiki frère Dieu, pour azatire un programme, asakola lisu pour la liboto bakolanda biso ke ba mona bola mona nzambe mingi basi basui ba mona badioka mais venez kotate mosala nzambe asakola likola bo mona ba kolo na tiki libota ona maboko na kolo Makomi et Lobi, c'est toi qui écoutes les prières, tous les hommes viennent à toi. Éternel Dieu, na poussé bango peme na opoyo moyo kilo sango papa. Yeba na ko simba mitema o ese tout sami. Moine satana a tout samara mitema pote batwa za la égaré liboso na yo. Kasi molimo santo ya ko bondi sa mitema pote to tika la gara liboso na yo. Libota o e pa mama po za nzambe na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Tebete nzambe. Nzambe lelo tozalaki associé na bana na ngabo baza basali na nzambe na loboko na nga mwasi tozana Jay mon directeur de programme ye
aza chantre, aza évangéliste d'église. Makambo déjà nzambe osalela ye déjà lobby. Zomona na kalate aza déjà na studio. Tokosenga kaka émission moko tosala na ye pour présenter album na biso. Na loboko na mama ba toza suna mwana ngai aza pasteur. Yazo diriger église na Makala. Pasteur Dieu de grâce. Aza musali na nzambe ende nzambe asala molulelo tozala na bango. Tozangi te ko dédicacer ndeko na biso pasteur Gloire. Azala sima kuna kwa une telle tozala ye to pamboli ABC wani mobima. Mama Chantal Ayam, mama ya bana, papa Ose, na libota na mobima, mbote yango. ABC wani mobima epai na yo. Nazangi te ko pambola mama wanga Chantal Fitina, mama wanga Mami Meza na Iman, na mobali na bana ye. Ko pambola mama na Rita Mawete na kat na British. La femme propre, nzambe azana yo, nazane sengo makasi, parce que si ma awa na bozana lo sambo na famille na ngai, famille dikese to samani biso nyoso na France et pas ya Fosca dikese. Fosca na mwasi na ye, nene na mobali na ye, ana esengo makasi komona baleki na ngai, nzambe apambola bino papa Fosca nzambe apambola yo. Boza malamu na mama Solange mwasi na libota mobima, boza malamu sima tozala lo sambo ya famille na bino. Tozali te opesa kato na Canada na papa na biso mbote mingi. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola bino. Ndeko tozala posa no biso za likabo musu nzambe apesa biso te. Soki eza to sambela rapona yo te. So bino boza te biso tozate. To likabo la biso za lo sambela mungu ngoma te kauki. Toyoka kapasite poto bike nzambe nde ayaka opesa. Et numéro na biso eza boye. Otie code na biso eza plus 243 9 98 74 29 07 243 9 98 74 29 07. Wana soko bengi oyamba ngamoko biso ki telefone angeza na epa na ngamoko numéro na pe ya WhatsApp yango wana tika nzambe apambola biso na kombo na Yesu Yesu elongana